Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Makasi esilingai. Pesanga loboko na yo. Salelanga ngolu na yo. Makina no sopa kine krusu papa. Yaone bopa kamai papa. Misa ine krusu ya mwene ganga tapu. Hallelujah, Jesus. Eli, Eli, lana sabatani. Oti kangaite. Mosi koli nangai. Lisungi nangai kouta. Yesu Yesu kokipana Azwa elonga Salelanga Moluda yo. Tu as dit tout est accompli, c'est la gloire. Natamora kanelonga Nabika kanelonga. Alléluia. Tomala mongongo. Papa okokisa nyonso mokalo na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na ngai. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Salelanga ngolu na yo bando senga ngolu. Continuez à senga ngolu. Continuez à senga ngolu. Na santé na yo, na libota na yo, na misala na yo, na lobi na yo. Nathalie Pembenina. Batoma beba ko
koloba kotika ngai te. Il est écrit que quiconque convoquera son nom sera sauvé. Koloba kotika ngai te. Liboso na yo ekimela na ngai Yesu Kristo ubateli na ngai se yo Masia ate motema epai Jésus Jésus Jésus
Je t'avais dit bien aimé atmosphère moko esalamawa ndima nzambo amoni yo ayoki yo pesa ye merci bimisa nyonso atie kati na yo. Adorer Nzambe. Vous savez, Nzambe, Tom soit tindra ange a repé sa réponse. Tomoni ba Gabriel na Bible. Nzamba tindia ke yebisa Marie penza pa bota Christ. Ange Gabriel aye. Mais Bible lobi lorsque tu adoras Nzambe. Akabula nkembo na mutu tinda rate bazula ye mais yemoko asiejaka. Batlaka kimia dadi azo kumisa Nzambe azo ko adorer na maloba pe azo sala prière clôture année oyo isuki lona ba témoignage na ba adoration yamba lo sambo oyo esonga mutembo mokili ezalaka tombi kilamba sangani pona ko jongsile lokumu
Esanga motema ya mokili na nyonso etondisamaka na esengo ntongo bikilambo azososola ete mokili abongi na lokumu abongi na nkembo abongi mpe na masanjoli kolo totomboli yo nzambe oza na bokonzi likolo na nyonso likolo na mopepe likolo na moi likolo na sanza mpe likolo na nyonso kolo totomboli yo makasi ya baye balemba ekimelo ya baye bazanga ekimelo kolo totomboli yo mosantu ya israeli yo bonzambe na yo tata eza lokola mopepe oyo epai ewuti ezoyebana te mpe epai ezokende ezomonana te kasi otika bilebo na bomoi ya bato kolo totomboli yo nzambe ofungolaka lolo na bomoi ya basantu mpona konokisa mvula na ntango na yango mosantu ya israeli ozali nkolo monzoto engengaka na ntongo tosepeli kotombolo makasi ya baye balemba kolo merci mpona lolo osepeli kofongola na ntongo ya lelo mosantu ya israeli kolo merci mpona ekuki ya ngolo osepeli kofongola biso na ntongo ya lelo na 14e mercredi ya lelo ela pourkui tozopesa lokumu nkembo mpe masanjoli kolo makombo elobi ete epesameli yo nkombo eza likolo na bakombo nyonso liboso ya nkombo na yesu masiya ya nazareti mabolongo nyonso ezofukama na likolo na mabele mpe na se na mabele mpe minoko nyonso tata ezotatola ke yesu masiya ya nazareti yo nde nzambe moko ya solo mpe ya bomoi tosepela koyekamela yo nzambe oyo tata osimbami na eloko te nkolo oza koexiste te na mopepe mokili ome na bonzambe na yo moko biso bato mpo topema esengeli mopepe ezala biso bato mpo topema esengeli molunge ezala biso bato mpo topema ekolo esengeli moi ezala to mpe malili me odepandaka na baklima te na bacirconstance te na batemps mokili te parce que yo moko ozali maître à temps mpo ozali maître à circonstance kolo topesi yo merci na bolinga tata osepeli nkolo komatisa nkolo na ntongo ya lelo lokola bonzambe nyonsomata mpona kopesa biyano mosantu ya israel merci tata parce que osepeli kofongola lola mpona kosopa biyano mpe ngolo lokola bomo ya moko na moko afin ke kolela na biso ebongwana na koseka afin ke kozanga na biso ebongwana na kozwa afin ke nkolo bituni na biso ebongwana tata na bareponse kolo topesi yo merci mpona ngolo kolo osepeli biso na kati ya 14e mercredi ya lelo tondimi ete nkolo ofungoli nzela ya sika pamba te yo ozali nzela ozali solo mpe oza bomoi kolo tozondima nkolo mateya lelo nkolo tozangi eloko na maboko kasi na nzela kondima tozozwa matatoli oyo ezali favorable nazondima tata moto moko ayaki awa na 14e mercredi ya lelo azobima awa na témoignage oyo eza favorable mama moko azobima na témoignage oyo eza favorable papa moko azobima na témoignage eza favorable elenge moko azobima awa na témoignage eza favorable ata aza na eloko te na maboko kasi kondima na biso tata tozondima ezondimisa bangonde na biso kolo topesi yo merci yo nde ozali nkosi ya solo epai wape biso baaigle tosanganaka mpona kipene ya cadavre na mosantu ya israel tata merci mpona mafuta nzoi oyo opesi biso na 14e mercredi ya lelo kolo soki tomelaki me ya bololo soki toliaki biloko ya bololo me tozobima awa na mafuta nzoi na maboko tozobima awa na bapromese tozobima awa na accomplissement na yango voilà pourquoi tozopesa ofrande na maboko mpe ya melolo mpona kotalisa reconnaissance na biso oyo kolo toza nango pai na yo na bolamu esaleli biso bongo na nkombo moko tondemela nkombo na yesu masiya ya nazareth nzambe tata na nga mayata nde na sa mafuta tata na clôture 14e mercredi ya lelo na nkombo na yo yesu masiya ya nazareth nzambe solo mpe ya bomo nde tobondelaki bona kondima liboso na yo tata mpe bonso lokola moto moko tolobi merci seigneur jésus-christ de nazareth amen merci tokutani lobi na ntongo na conférence kolo yesu kristo nazareth. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassende, à Zabizo Kotozane, Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts,
international. Agence Assis. FB international. Souka. FB international. Danger. FB international. Adega. FB international. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB international yango ni masolo.